Ali Maimona mama Ali Maimona am social Ali Maimona mwana nzambe Ali Maimona adola rebelle. Soyez le bienvenu. Ali Maimona mama Ali Maimona am social Ali Maimona mwana nzambe Ali Maimona ko souhaiter bino ba bon week-end est là mon abino nyonso bisika nyonso bozwami dans le monde entier o bozwali baku ya kolanda biso vraiment comme d'habitude André Karamusala et benga biso n'appelle nango lelo vraiment appel à lelo ezalaki beaucoup plus na Congolais moko oyo aza moto représenter peut-être pour présenter parce que beaucoup parmi bino boyebié otozana déjà to vandi na esika moko awa o to bengaka mingi mosaka donc molobeli vraiment ya groupe BCBG oyo kangwami na ye moko l'artiste le leader Jubin Piana Papa Chéri lelo soki to yami mosaka eza justement car répondre à to meka koyeba un peu évolution ya groupe BCBG comment ezo évoluer ba projet eza nini préparation ya album yango eza mingi penza masolo oyo to solo lana invité na biso ya lelo on a souhaité déjà bon week-end. Oh, pareillement chéri Boni. Merci beaucoup Moussaka. C'est un PDG Ali Maimona Alma Service, l'homme au service du peuple. Bamote Belwana pire vieux tu en air tout. Solo l'arabien zapi mutabatutu. Il y a bien mutabatutu. Bon que c'est tout à Singarango à soutenir Batutu donc PDG Ali Maimona Alma Service na chaîne site na Alma Congo Alma Congo TV donc bolana. Si moi aussi j'en profite et Anna souhaité sous bon week-end à Emoko le futur député papa Ali Maimona le PDG quoi. L'homme social vraiment bon week-end à toi papa. Juste je peux savoir na ko yoka ke o ebet mais quand tu as vraiment en profondeur ya royer ba pena banzembo na bango eza moi passi. Mais toza wana tenga komisi kaka maloba oyo ba meloma na papa chéri ba nango besoin parce que yo za loboko ya papa chéri. Yo za le roi arbitre. Botina arbitre tchara arbitre mais na kati terrain. Botina arbitre qui mara ballon mais na kati terrain. Botina arbitre ya rasike tchara arbitre malgré aux chanteuses ni danseuses. Mais le retour dans le monde moko. Bataza ba patron moko. Quand singa na coopérer na Maimona Alma Service yo pour coopérer na it. Toi même ba patron, de toi le retour le pas moko to sukula pas moko. Donc toi censé to yeba pe makambo biso tout. Donc là ba le ba nzembo pena eza na succès. Pour bani nzembo par contre ça nzembo alat. Bani belé bomi yango a pas petit ma petit sanga watana belelo. Bien monte mes oké. Nous casons nous quittons la lita pene. Tala si mazonga moto ça va. Bora mais ça nga fali pour pas ça va. Na mon père Fabrice Ezoya vient nga ka mapaka ligula 5 comment 5 chansons karakin mais tous a 8 millions d'orchestre. Il y a beaucoup d'appelés mais pas de mais parce que moi, sur la part dans la question aussi, parce que les Congolais va comprendre une chose. La minute on a monde de musique, tous ça, comment, mélomane, profanité, mélomane, comme un système qui est bêta, bien, on va se payer bien. Peut-être c'est ça, et comme ça, que, papa Chéra jouera la thématique qui est Nzembo. Nzembo fait le bas. On va laisser la chanson parle d'elle-même. Faut Nzembo le bas, Maya. Pourquoi papa le tout m'a aussi la tête? Pourquoi tu sais, faut papa le tout m'a aussi la tête? Parce que va remplacer ma zoya penate papa le tout ma fois abanga banzem fois ba omba aoka ba recto verso après on fait na tchétché papa chéri ta kaligula karmapa nzem mora bimse à 8h juste 8h 2 minutes monde entier kanyango pourquoi parce que ça liango bien les longs et comme on qui t'a la tête à mutema ma beso mutema ma mingi rose aura hôtel ka kaligula sandira oh bah le binanga oh nga pour na 1 minute kama pas kangi monde pourquoi parce que c'est le comme makasi banzembo beleza éphémère succès mon roi mininga cigarette au pays aussi là nzembo si les oyo kanate so lingo ba santé banzembo na soki na boîte comment va mettre nzembo ba connaît ba 3h ya ba mewe na ba David ba beton ba 21h pour mesate muso ba ngata nzembo ba connaît mtwa binora o mana salinyoso papa chéri ba directeur faisait papa chéri et belé ba beaucoup d'appelés pédéli comme les pasteurs ba millionnaires qui n'a te comprendre na souka vous mettez sur la catholique vraiment pour
na sujet. Sujet ya les 14 totango na entre parenthèses tozela to mona ngona nous parce que les 14 tozongeli te toza batu nyoso bazongeli ngo teza batu mususu bazana bango bon l'église catholique te na ba réalité zo le kasiko na minito ya ngwana de catholique eza ebela na Saint-Pierre première église catholique à Congo ya ngwana ouais na za pour tout père Saint-Pierre so za ba côté ba zona kini wana première église à mon pour sauver pour la culture générale première église catholique ya Congo ya ngwana première colpe primaire il y a église catholique ya ngwana deuxième ba Saint François pour Vandia Saint François de la Salle deuxième église dans le 36 à 38 j'espère deuxième église et puis deuxième école P il y a ngwana yamba tu 4 batanga kuna 4 ba nota en côté donc les catholiques ils ont les plus pour comprendre que bintaminza métro de commerce. Merci beaucoup, chers internautes. Tous a vraiment na commune ya Kitambo na quartier ya Mosaka. Binomo bomoni même ba salutation de ngop parce que tous en plein quartier na donc monsieur zo tourner libanda batu bazo les cas de part et d'autres. Donc Mosaka les 14 soutien entre parenthèses parce que ezana dans quelques jours tout le monde ngo to commenter ngo après. Maintenant on na carrière à Mosaka 25 ans de métier j'espère. 21e année ngo na yamba o tio ka komona ka tout. Lelo muta yamba nga anao yamba lelo la TV azate ni na radio ni na TV awa na yambanga lelo azate biso zumbulo mo bulo lelo ba wewe bimi biso bana bulo don bozangi car bo mati ambulance a RTT na rojengal bo belité me car yeto mati ambulance to sabe mission na wenze bagambela bazanu boso ma pili so sala mission poto texte à disque poto lingisa batu papa chéri poto pesa valeur artiste na biso mais lelo bele ba sala bulongo bon sala la biso siko bilon nanu ya musala o sala la biso o pesa biso des choses o sala li biso bilan ya musala na musala ya porte-parole oyo ba série obino bozala kawana obino bandaka guerre na lelo ndenge ezo kende esika nini omoni que eza vraiment na équilibre exacté. Et deuxième question c'est que o sala la biso o pesa biso ba avantage na ba désavantage ya musaka pendant 21e année na ya musala ya porte-parole ba avantage obino so vandi botali grâce à locaux grâce à qui porte-parole na zane locaux donc et ça le bolamu so ta les locaux et baby si motema no initié musala qui porte-parole pendant 21 ans on so sali na eloko wana so qui n'a des avantages classe ya robonga qui porte-parole biso robonga qui porte-parole ne biso kenega bata suka bana to mataki ya misu ba matangote si place bakangaki donc belé ba ye bulongo pona suki ya tela misu ba ya po kangaka suki misu ba ya po de faire chemise ala ba argument solide ana deux pieds sur terre ayebe logo ya na TVT biso banango 6 côté Roger Ngandou Blaise Elema Mosaka Kotoyo Didier Dimenene Sankara de Kunta Vero Gianni to banango 6 mais porte-parole ya liboso na wenge BCBG 4 frères de tout terrain il s'appelle Roger Ngandou mon doyen alors il y a des enfants biso to yi si ma biso 6 wana mbula moko ta biso 6 wana to 7e tu l'aura Fabrice le comme confrère na bino ana canal qui pe na watileke lettre na ba chaîne tout en classe na lingwa na ngai asala musalo te le pas vidéo chika comme le journaliste ba 8e ba 9e ba Charlie Balaka ba Dede Mouli ba Mbonzo mais c'est bon donc biso ça yango ya bien ba guerre qui est bien loyal comme de loyal parce que bele ba yelelo ba bi bouloté ba yé ka rapport de fa qui veste mutu pour ce qui mbonga libanga mutu ba yo be mo bouloyo biso défendre bouloyo na maisha pena ba prêtre ba leka ke kufa biso Mosako biso Mosako te défendre bouloyo nga kota prison parmi ba clé na nga batangela nga mamba bouloyo comment ils ont terminé la leader mususu non porte-parole à ça la nzembo ate comment va finir porte-parole ba tabage biso to luka pe ba porte-parole ba yo bango lelo mais lelo ba tuba na monde ngo ba na divagation ba na ngo ba mikala ba comme ba porte-parole ala na rapi président ala na comme porte-parole akata rapi président Souki comme porte-parole ba na rotina ye comme porte-parole ba ba yo baby sa boulot yo ba yo boma image yo mais chance maliba bepe bisi ya robonga ki porte-parole et c'est sila ki na ngo ba ba ye kaka po ba ya et on va tirer les bons monde ba ça bon po ba ye bi pe boulot biso zo ba valeur ndenge mona ba leader rebelle ba Mosako po ba leader rebelle neta bandi boulot Fabrice abandaki na bandi boulot depuis qu'ala quitté na bandi boulot Abraham azala quitté na bandi boulot Fuji ala quitté donc ba leader rebelle ba yelelo be bo alote ba leader lelo biso bandi boulot avant ba ko tuna TV biso même ba disque donc ya ba président biso na des leaders makasi fallait même ya président na bango
faire amemi ya président bon rappel amemi ya président surtout mata pena ngomba wana ya kokolo poto ça l'émission azomona to bani émission te boulot TV moko RTNC soki mbui boy ba yambi te ilunga mona buta yambi te manda chebo yambi te ozongi pale chaîne moko to moni ba chaîne to yé to moni ba tutunde ba yé donc belé ba yé ça ngolo na lo yenge ya kibote ya ko parola mbi ya okanza suki ya kipeti ya kipire petit bango ba yé ko boma boulot net kana zo chance à porte parole parolier na ko ba ndembe belé ba tu ba yembi na lo ba prophète belé za ba ndembe ba tunyo surtout na za aimer na ba considérer ngai ndenge mona ba leader au moins on a plateau moi penser l'idée mzuba eminga pour que Congo zelanga et puis chance nanga ce qui n'arrive moi si nanga la boulate nga to tuni basi na vivana bango ba biso bango boyanga na ça fort yo boyanga na nga moi malamu nga na même na bolingo donc si na fana na semaine na Belgique libela penane na zawane na tika na pe mama basi yango donc la fidèle ya mona kanga patron moko na la modèle nanga Messi akena équipe belete ka moko donc ngai na kanga patron moko yeka na yona papa chéri ojenga na kanga patron moko yona ka zana papa chéri ezate pala na kolia sani balela basumbela raté lelo ba malon mona na kumisa papa chéri na zonga na kumisa leader msusu ba mono mukie taka neti yozaboy la barre que na John yo ba mono ko na jo msusu ba mana no mona na tantino zomon donc bato bele ba bebisi bato ba yele ba bomi boulot on y est boulot suka na biso to boulot suka kana ba Charlie balaka et suka ba mbonzo bato ba yele lo mutasala nga moi honneur so ça l'émission na otala na CP là petit na da dimula il fait bien son travail Trésor Congolo ya faire il fait très bien son travail mais on va tikali il me déçoit toujours na ko décevoir wana nga nazongisi pena mikumba na nakangisi on nazongisa ngepa na bino bato bozaki na wagon ya suka pona ko clôturer parce que bino kasi bino bato bakolo wagon bato suka o bo sukisa bo bomaki wagon donc transmission na bino ezaki mabe o esali que bo pesité o bino bozaki nango na ba jeune wana parce que bino bozaki chance bozaki musala malamu parce que ba o bino bolandaki basalaki bien ba pe ba transmetaki bino ya malamu bango bazaki nango le mas ko mutema mabe na bino nde bebisi musala na parce que vous n'avez pas ces facilités là où mutema polele wana ya ko transmettre na bandeko na bino yango musala ngo e baby pesa biso des avantages micro ko zonga te parce que komi déjà na suka pesa biso des avantages na avantage ya musala ya porte-parole pendant 21 ans d'années alinga lo ba maître nyoso na ba professeur nyoso Boza mitema mabe bopesa ba cours ba l'échec ba zoaraté ba l'échec ne ba zoaraté bino bopesa ba maka mususu ba le premier bopesa ba maka mususu l'échec a ça fort sur les gars ba conseiller bopesa mutu conseil ya bona ye msuba na ba fanatique vite na imala tile ba on vite polate so ka vite polo nganga moka na yolo oh to robot arbitre oh to moni ne ba sobi de jouer ba chibi yazo mona nganga donc ne ma mosala nga donc ba pecha ba bona ko yoka ba za danger on peut se conseiller nini Bayebina bangoté, balimon bayebana bango. Les chèques de la classe à ça. Maître, moi, 2 plus 2, 74. À Gary Bélé, Alexis 17. On va mettre le bayeba, je me suis dit, tika pas tout le monde à l'oba. Nous sommes balingue bango yorate. Parce que on a espéré boire un libanga. Ayebina le baté. Nous sommes là, bomi boulot lelo. On est la TV le baba tika la nini na yo. Oh boulet, nga mo saka la la TV na bi. Ce qui est là, c'est que la tige cotonte, mais parce que ce qu'on a à Bolumou, peut-être qu'on a un salle. Je suis à Benina, dans mon salle, dans un proverbe. Dans la proverbe dans le lobby, ta balière ma titité pour famille qu'elle est là. Et ça que régime néga yangwana to meme na Belgique a olugane budente tabalera matiti tabato kene États-Unis olia budente de le bidini obisa mo bali na yo obi papa yo ça fait na sala mbute na kitoko te comme combien ba benga ngana nzela na respecta ne yo pour faire besoin là montana senga tia na générique au moins na légui na TV ne loko mais moi besoin de la TV aye bo tam sum la pese exemple mutaro ya bi Mosaka akendaki na Engunduka omboka Bethlehem kasel ba marona l'église catholique ningala le ba marona mais monsieur ya balanga lingala mais balanga mais ora la langue lingala bazuna lingala e ba moto bokendaki Engunduka do oyela TV ba bongo ozolo beloko nini
Po lingala ne lobamaka déjà. Mosaka des avantages na avantage ya 21 ans na yo ya musala. Bana ngai te biloko nga na zwi po zwa na musala fo kene simba kisi oluka David Matadiki bala oluka David Copperfield na musala kene zwa 3 palais ozwa 4 voitures ya musu ba komi jaloux ote moi c'est même tasomele mapango wana na ba voiture luketu na ngele luketu na bino ba joti ba fo luketu comment bino ba luketu na bino ta vélo c'est so somba te car luketu na ba somi 3 basomi ga to mapango na voiture alors kolo ba sa lukamula ngona kamula so bien luketu na ba na so ba palais du peuple po bango donc musaka yo classité yo ko bongano ba relation no te yo ko bongano ne luketu nao c'est ça ce que tu veux dire ngala zala ba mona musala abisa petna dali mula musala yo so ngo comme sa classe nango zwa papier nango kenaka na ba service qui na ba départ directeur du personnel to ba ressources humaines so za ka na za licencié mais ba si on peut ça programme à concert kotanga la classe wate awa to sa musique naza diplômé na maths physique na l'école nationale d'électricité ndako to la phase na sala courant nango pour honorable Claude Bessongo le beau gars de tous les honorables nga na sala courant pas longa na sala courant pas longa na sala courant chiki na nga yango na mais courant na sala le lo cousin na électricien le lo courir comme na samba na basi vraiment sa phase mami chango epeli bon so na électricien le lo mbele tisiko nalo seulement des normaux là mais pour nous le restaurant na ba français belé oh mon cher ami tu sais mais pour la licencier quoi ça va pour nous des avantages on se yé bien ngoté olingango peto omona pasi nango po ya bulomo keba mingi ba déconsidérer ba biso to sale fo ba to sango considération alors fo lingango so lingango te oyebi yango bien te okozo ba déception trop na boulot ba no fingo na voyou ba no fingo makambe belé ba no fingo alors faut aussi passango olongo li rideau soni so ça la boulot no bien neti nga zo chance za makasi ba culture générale natanga rapa en pamba il faut botanga ka voler na TV ata présent na pression programme kanda mais ka rolamba ngo bien poser le blanco ba te belé zo boulé et arrêter ba pression yo pour que le babo to présent no aina kanda il faut makambe belé et puis faut ba ko pesa ba tu posa na yo kopesa tu posa na yo o ma fie belé ba na matanga ye atiki kaleson azo kanga liputa papa moi ba ke kunde bembe msu batika la pour la fie na si moi aussi j'en profite et Anna souhaité sous bon week-end à Emoko le futur député papa Ali Maïmona le PDG quoi l'homme social vraiment bon week-end à toi papa juste je peux savoir na ko yo ka ke o ebet mais quand tu as vraiment en profondeur ya royer ba pena banzembo na bango eza moi passi mais toza wana tenga comme ici ka maloba oyo ba melomane papa chéri ba nango besoin parce que yo za loboko ya papa chéri yo za le roi arbitre botina arbitre tchara arbitre mais na kati terrain botina arbitre qui mara ballon mais na kati terrain botina arbitre rasike tchara arbitre malgré aux chanteuses ni danseuses mais le totam dans le monde moko bataza ba patron moko kasi nga na coopérer na Maïmona alma service yo pour coopérer na it toi même ba patron de toi le te logara pas imoko to sukola pas imoko donc toi censé to yeba pe makambo biso tout donc là ba le ba nzembo bina eza na succès pour ba ni nzembo ko sa nzembo alat ba ni belé bomi yango a pas petit ma petit nga watana belelo bien monte mes oké nous casons nous kitanga lita pene tala si mazonga moto ça va bora mesa nga fali pour pas ça va na mon père Fabrice Ezoya vient nga ka mapaka ligula 5 comment 5 chansons karakin mais tous à 8 millions d'orchestre il y a beaucoup d'appelés mais pas de mais parce que moi sur la part dans encore le question aussi parce que les Congolais va comprendre une chose la minute on a monde de musique tous ça sous na comment mélomane profanité mélomane comme un système il y a que bétande bien bango ba sepela bien peut-être c'est ça ou comme ça là que nzembo eza la peut-être sous donc na zaka mutu ya boye ndenge moni papa chéra jouera ming la thématique ya nzembo faut loba on va laisser la chanson parle d'elle-même faut nzembo loba ba maya pourquoi papa le tout aussi là pourquoi toi c'est faux papa le tout aussi là parce que ba remplacer ba zo ya penate papa le tout ma fois abanga banzem faut ba omba ayoka ba recto verso après on va na cheche papa chéri ta kaligula kama pa nzembo moko abimisa ya 8h juste 8h2 minutes monde entier kanyango pourquoi parce que ça yango bien les longs et comme on qui t'a la tête à mutema mabe so mutema mabe mingi rose on hôtel ka kaligula sandira oh ba le binanga oh nga pour na 1 minute kama pa kangi monde pourquoi parce que c'est le comme makasi
Banzembo beleza éphémère, succès mon roi mininga cigarette au pays peut aussi là, nzembo si les autres kanate. Sur lingo ba santé banzembo na soki na boîte. Comment va mettre nzembo ba connaître ba 3h. Ya ba mewe na ba David ba mettre ba 21h. Pour mesate. Nous sommes avec nzembo connaître mtwa binora o mana salinyoso papa chéri sous. Ba directeur faisait papa chéri. Et belé ba beaucoup d'appelés pédéli. Comme les pasteurs ba millions na kina te comprendre na souka. Vous mettez sur la souka catholique. Vraiment pour la sujet. Vraiment pour sujet il y a les 14 tout temps on entre parenthèses tosé là tout monde nous parce que les 14 tozongeli toza batu nyo so bazongela ngo teza batu mususu bazana bango bon l'église catholique te na ba réalité zo les kasiko na minito yango wana des catholiques eza ebela na Saint-Pierre première église catholique à Congo yango ouais na ça pour tout père Saint-Pierre toza tu ba côté ba zona kinwa première église à mon pour sauver pour la culture générale première église catholique ya Congo yango wana première colpe primaire il y a église catholique yango wana deuxième ba Saint François Paul Vandia Saint François de la Salle. Deuxième église, dans le 36 à 38 j'espère. Deuxième église et puis deuxième école P. Il y a un an, tu vas dire 4 va t'en à Kula, 4 va t'en à côté. Donc, les catholiques ont eu le pour comprendre que métro de commerce. Merci beaucoup, chers internautes. Toza vraiment na commune ya Kitambo na quartier ya Mosaka. Binomo bomoni même ba salutation de parce que toza en plein quartier na donc monsieur zo tourner libanda batu bazo les cas de part et d'autre. Donc Mosaka les 14 soutien entre parenthèses parce que ezana dans quelques jours to remonte ngo to commenter ngo après. Mais to yana mbang na carrière à Mosaka 25 ans de métier j'espère. 21e année ngo na yamba o tio yo ka remona ka tout. Lelo mutayamba nga andao yamba lelo na TV azate ni na radio ni na TV awa na yambanga ayambanga lelo azate biso zumbulo me bulo lelo ba wewe bimi biso na bulo don bozangi car bo mati ambulance à RTNT na rojenga bo belité me car yeto mati ambulance to sabe mission na wenze bagambela bazanu boto ma pili so sur l'émission pour te texte à disque pour te lingisa batu papa chéri pour te faire sa valeur artiste na biso mais lelo bele ba sala bulongo bon sala la biso suko bilon nanu ya musala o sala biso o pesa biso des choses o sala li biso bilan ya musala na musala ya porte-parole oyo ba série obino bozala kawana obino bandaka guerre na lelo ndenge ezokende esika nini omoni que eza vraiment na équilibre ezate et deuxième question eza que o sala la biso o pesa biso ba avantage na ba désavantage ya musaka pendant 21e année na ya musala ya porte-parole ba avantage obino so vandi botali grâce à locaux grâce à qui porte-parole na zane locaux donc et ça le bolamu so tale locaux et baby si motema no initiation musala qui porte-parole pendant 21 ans on so sali na eloko wana so ki na vanda des avantages classe ya robonga qui porte-parole biso robonga qui porte-parole ne biso kenenge bata suka bana to mataki ya misu ba matangote si place bakangaki donc belé ba ye bulongo pona suki ya tela misu ba ya po kangaka suki misu ba ya po de faire chemise ala ba argument solide ana deux pièces sur terre ayebe logo ya na TVT biso banango 6 côté Roger Ngandou Blaise Elema Mosaka Kotoyo Didier Dimenene Sankara de Kunta Vero Jani to banango 6 mais porte-parole ya liboso na Wenge BCBG 4 frères de tout terrain il s'appelle Roger Ngandou mon doyen alors il y a des enfants biso toye si ma biso 6 wana mbula moko to biso 6 wana toye 7e tu l'aura Fabrice le comme confrère na bino ana canal kin pe na watikele lettre na ba chaîne tout en classe na limo na ngai asala musalote le pas village chika comme ne journaliste ba 8e ba 9e ba Charlie Balaka ba Dede Mouli ba Mbonzo mais c'est bon donc biso sala ngo ya bien ba guerre qui est bien loyal comme de loyal parce que vous savez ba yelelo ba bi bouloté ba yé ka rapport de faire qui fait ta mutu parce que mbonga libanga mutu ba yo be mo bouloyo biso défendre bouloyo na maisha pena ba prêtre ba leka ke kufa biso Mosaka biso Mosaka te défendre bouloyo nga kota prison parmi ba clé na nga batangela nga ma bouloyo comment ils ont terminé la leader mususu non porte-parole à ça la nzembo ate comment va refinir porte-parole ba tabage biso to luka pe ba porte-parole ba yo ka bango lelo mais lelo ba tubaina monde ngo ba na divagation ba ngo ba mikala ba comme ba porte-parole ala na rapi petit président ala na comme porte-parole akata rapi président souki comme porte-parole ba na rotinda ye comme porte-parole ba ba ko baby sa bouloyo ba ko boma image yo mais chance maliba bepe bisi ya robonga ki porte-parole et c'est sila ki nango ba ye kaka po ba ya
on va tirer les bons, on va faire bon pour y aller boulotter. Biso na valeur ndenge mona ba leader rebelle ba mosako. Pour ba leader rebelle na bandi boulot Fabrice Abandagité. Na bandi boulot depuis qu'à la guité. Na bandi boulot Abraham à la guité. Na bandi boulot Fuji à la guité. Donc ba leader rebelle ba yelo be bo aloté ba leader lelo biso bandi boulot avant ba. Ba ko na TV. Biso même ba disque. Donc il y a ba président na biso na des leaders à Makasi. Fallait même à président na bango. Faire même à présent on appelle même à présent surtout matapena ngomba wana ya kokolo poto ça l'émission azomona to bani émission te boulot TV moko RTNC so mbui boba ya mbiote ilunga mona buta ya mbiote manda chebo ya mbiote ozongi pale chaîne moko to moni ba chaîne to yé to moni ba tutunde ba yé donc belé ba yesa ngolo na lo yenge ya kibote ya ko parola mbi ya okanza suki ya kipeti ya kipir petit bango ba yé ko boma boulot net kana zo chance à porte parole parolier na ko ba nzembo belé ba to ba yembi na lo ba prophète belé za ba nzembo ba tunyo surtout na za aimer na ba considérer ngai ndenge mona ba leader mususu au moins on a un plateau moi après c'est leader mususu ba minga pour que Congo zo zelanga et puis chance nanga ce qui n'a moi si nanga la boulaté nga to tuni basi na vivant na bango ba bango ba boyanga na ça fort yo boyanga na nga moi malamu nga na même na bolingo donc si na fa na semaine na Belgique libela penane na zawane na tika na pe mama basi yango donc la fidèle ya mona kanga patron moko na la modèle na Messi akena ba équipe belete ka moko donc ngai na kanga patron moko yeka na yo na papa chéri ojonga na kanga patron moko yo na ka na papa chéri ezate pana na skolia sani balela basumbela raté lelo ba maintenant tout na comme ça papa chéri na so na comme ça leader mususu ba mono mukie taka neti yo zabwe la barre que na John yo ba mono ko na jo mususu ba mana no mena atantino zomon donc bato bele ba bebisi bato ba yele ba bomi boulot on y est boulot esukaka na biso to boulot esukaka na ba Charlie balaka esukaka na ba mbonzo bato ba yele lo mutasala nga mo honneur so ça l'émission na otala na sepela petit na dadimula il fait bien son travail. Trésor Congolo ya faire, il fait très bien son travail. Mais on va tikali, il me déçoit toujours. Na ko décevoir wana nga na zongisi pena mikumba na kangisi na zongisi ngepa na bino bato bozaki na wago ya suka pona ko clôturer parce que bino kasi bino bato bakolo wago bata suka ti obo suki sa bobomaki wago donc transmission na bino ezaki mabe o esali que bo pesité o bino bozaki na ngona ba jeune wana parce que bino bozaki chance bozaki musala malam parce que ba o bino bolandaki basalaki bien ba pe ba transmettre ki bino ya malamo bango bazaki nango le mas ko mutema mabe na bino nde bebisi musala na parce que vous n'avez pas ces facilités là où mutema polele wana ya ko transmettre na bande ko na bino yango musala ngo e baby pesa biso des avantages micro ko zonga parce que to komi déjà na suka pesa biso des avantages na avantage ya musala ya porte-parole pendant 21 ans d'années alinga lo ba maître nyoso na ba professeur nyoso vous avez mis ma bébé, vous pouvez cours les chèques bas raté. Les chèques bas raté, vous pouvez avoir comme sous. Les premiers vous pouvez avoir comme sous. Les chèques à ça il faut les garder. Bah conseil, on peut avoir conseil à bon à yem souma. On va faire un vite à l'imana. Tu les bon la vite à polater. Tu vas vite à polo, on a mort à la yolo. Oh, tu robot à l'arbitre. Oh, tout le monde n'est pas celui de jouer à chibi. Y'a mon ranganga. Donc n'est pas mon salanga. Donc, bah peut-être pas bon à yoka. Bah ça danger. On peut se conseiller n'engin. Bayebi na bango té, balimo bayeba na bango. Les chèques na classe ça. Maître, moi, 2 plus 2, 74. Agari fait belé, Alexis 17. On va mettre le bayeba sur soit dit. Tika pa tout le monde loba. Vous avez balingi na bango yokaté. Parce que on va espérer boire na libanga. Ayebi na lobaté. Vous avez ba bomi boulot lelo. Oye la TV le ba tika na nini na yo. Oh boulé. Nga mo saka na la TV na bi. Ce qui est là, c'est la tige cotonté, mais parce que ce qu'on a à Bolumou, peut-être qu'on a un bon salle. Je dis à Benin, on a un proverbe. On a reçu la proverbe dans le lobby, tabaler à ma titité pour famille vraie qu'elle est là. Et ça que régime les gars, on a tout même en Belgique, on a boudente, tabaler à ma tite. Tabato qui est aux États-Unis, on a boudente. Dans le bidin, on peut bali là. Oui papa, yo ça fait la salle en bouteille na guitare, comme combien de bien en là. Na respecter un yo. Pour faire besoin là-bas. Montana c'est un générique. Au moins la l'église a devenu loco.
mais moi je dis que la TV aye bon temps on appelle ça exemple mutaro ya bi Mosaka akendaki na Engunduka omboka Bethlehem kasi ba marona l'église catholique lingala le ba marona émission ya balanga lingala balanga ora balanga lingala bazuna lingala e ba moto bokendaki Engunduka do ile TV ba bongo ozolo beloko nini pour lingala ne lo ba déjà Mosaka des avantages na avantage ya 21 ans na yo ya musala bana ngai te biloko ngana zui po zwa na musala faut que ne simba kisi oluka David Matadikibala oluka David Copperfield na musala que ne zwa 3 palais ozwa 4 voitures ya mun soba komi jaloux ote moi c'est même somele mapango wana na ba voiture na luketu na ngele luketu na bino ba jotu ba fo luketu comment bino ba luketu na bino ta vélo c'est so somba te car luketu na ba somi 3 basomi ga to mapango na voiture alors kolo Baxter Lukamula, on a comme là, c'est bien. Luket, on va parler du peuple. Pour Bango. Donc, Moussaka, yo classité, yo bongano ba relation noté, yo bongano ne Luketu nao. C'est ça ce que tu veux dire. Ngala zala ba, mona Moussala ça peut être Dali Moula. Moussala sort comme sa classe nango, zoa papier nango qui na service qui na dépend du personnel. Tu vas ta ressources humaines. So za on a licencié, mais basti susi, on peut ça programme à concert, côté à classe ça va te. Ah ouais, to ça musique. Naza diplômé en maths physique, dans l'école la salle d'électricité, n'a pas la façon de la salle courant nango, pas honorable Claude Besson, le beau gars de tous les honorables. Dans la salle courant, pas loin la salle courant, pas loin la salle courant. Chiki nanga yango mais courant dans la salle. Le lo cousin avec l'électricien. Le lo courait comment dans ça moi là bas c'est vraiment sa phase. Mami chango epeli. Bon, c'est des gars l'électricien le lo, mais les tisiko. Nalo seulement des normaux là. Nous pour nous le restaurant, n'a pas français belé. Oh mon cher ami, tu sais, mais pour la licencier quoi ça va pour nous. Des avantages. Des avantages au restaurant y bien noté. Au lingango peto mon a passé nango. Po et a boulomo keba minga déconsidérer abatu. Biso to ça les faut ba tout ça en considération. Alors faut lingango, sur lingango te oye bien te. Au ba déception trop. Na boulot, ba no fingo na voyou. Bano fingo makambe belé makambe belé bano fingo alors il faut aussi passango olongo les rideaux sonné sans ça la boulot bien net nga azwa chance on a makasi ba culture générale atanga rapa en pamba il faut botanga ka voler na TV ata président na pression programme kanda mais ka rolamba ngo bien poser le blanco ba te belé ozo boulé et arrêter ba pression il faut que le babo to président aina kanda il faut makambe belé et puis faut ba ko pesa ba tu posa na yo kopesa tu posa na yo on m'a fait belé ba na matanga ye atiki kaleson azoka ngali puta pa mona moi ba ke kunde bembe msu batika la pour la fiona te bon qui non diga na zo zebali donc faut pesa tu posa. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mosaka de ko tiki kaleson ya mabebe na te mais na bité botika rango comme ya suka amo pona ba nyonso baza ko landa Mosaka pona ba ya Mosaka balinga Mosaka parce que tozo qui vraiment sollicitation au ebele bat baza pena na posa ba yo ka Mosaka donc j'espère que kolanda yo et ça la bango bien un mot gentil ya Mosaka envers ba internaute au balinga kai na lingi bango mingi na to bunda ba guerre makasi na gagnant ya na pemi ya moni talaka ka nzoko soki fourmi animatif fourmi ba repesa nzoko foti te po amona ki était ba guerre ba tualuka ba guerre mike mointe charge wantu na tikela no pa tu RFI po na to gagner ba guerre minene et ça ko bazo benga yo États-Unis kaluka zo kana yo kaluka ni loko mini moko ya nini donc trompe remela na poison donc ngana ko États-Unis ba kaluka so kaninga bakitambo kaninga na bana ta olanda te donc ba mutu ba finga ba tu ba ba mabe dossier na ba papa tu film dans une réponse donc ngani niveau ya moi likolo na ti bar likolo ta la bunda ba gena ba kaligula na gania na buni gena maison mère na gani bon na buye na bunda gena tout est malade Mosaka pour de comparaison au bunza be gena mena maison mère ba na gana ba 9 porte-parole na 64 fanatiques aux assure soto obunda na yo binanga o maman peut-être on luka maison mère wana ba ya na lobi bo soto obunda na yo to bunda na maman na bi pardon bitumbe sila kasi ka muni na sanoni na so ba kozo joie et le monde bébé donc ba ba sengi pardon pour ngento soit na soka ba ba sengi pardon donc la gagner ba guerre na polarité c'est que moi attends fani bo biso États-Unis comme non pour la États-Unis 17 ans on to aux États-Unis bo kaluka kan États-Unis c'est peut Trump que kaluka azo finga États-Unis Trump parle tout boy kaluka et la roi banos piqué non RDC comme minimum Mosaka moi gentil hein quelques remerciements pour ta famille la fort l'homme c'est du peuple moto moko bien moto batu caméra nelengi batu basala boulot nelengi tantine biso pas sala boulot qui
Ali Maïmona maman Ali Maïmona homme social Ali Maïmona Mwana Nzambe Ali Maïmona Adola révélé soyez le bienvenu